Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Bienvenue na bino nyonso banandi ya magazine KNB Obiso. Tozo le maté kopesa bino ba vraie réalité à ville à Kinshasa. Tikato fongola édition na biso ya mokolo ya lelo blocage pour la formation à gouvernement FCC balingi ko travailler les sous na fati balobi bango nde baganyaki na ba législatif nyonso ba combattant IDPS ba kiebisi bango magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité. Nakolobaka na bande kwa FCC bayeba bien que soki lelo Congo eza na destruction, soki lelo Congo peuple congolais azali inconscient azoyeba surtout nzelani na kokende eza na régime ya AFDEL o ezalaki dirigé par Kabila lui-même. Ozolanda ba diriger mboka o pendant 18 ans. Batiki biso na kacha mabulu, batiki biso na kacha chômage, batiki biso na kacha famine, batiki biso na kacha distraction musala ezate. Maintenant sika oyo balingi baganga parce que na soi-disant majorité parlementaire. Tolobi non, ba respecter président de la République, ba yeba que derrière président de la République il y a une masse, il y a la population, il y a le peuple. Au jour ça parce que papa journaliste, minito nazo biso nazana ko mobiliser déjà base. Si tozo comme mercredi ceux qui tomoni ça ne va pas. Au lieu to kende ville te tozo kende déjà kingakati. Tongo alelo moningai na bandi déjà na parlement de boya zando partout na Tamboli. Après midi ko mona ngana limité awate na ko kende quartier 1 na ke matete rai pour mobiliser peuple. Donc ba diriger mboka pendant 18 ans bazana ta ko revendiquer te. Ce qui président de la République a nommé Kyung etali bango na nini. Yo mende ozalaki ko ganga. Et c'est ngeli ozala mutali boso ko bimana TV. Le seul ministère de la souveraineté est réservé au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Parce que dans le moment où il y a ces Sylvestre, Bissona Binoto Yokanagite pour la Makambaba poste à souveraineté. Bon, le baki que c'est réservé au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et vous croyez que, et vous pensez à cette époque-là que Kabila Routika la éternelle. Mais le lot a président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais Bima Pena TV, le seul ministère de la souveraineté est réservé au chef de l'État. FCC azana pouvoir likolo ya président te. Président za likolo ya nyonso. A nommé bango na ndenge sengeli. Avant président a nommé ministre autu ko bima. Tibala sinaki yango. Est-ce que bango ba imposer Kabila? Non. Batu wana nazoloba na kwa nini? Loko ezo nini? Eza kolakisa mutema mabe o bango baza nango contre peuple congolais. Plus loin, toyebi bango bandako toyebi ba passer na bango. Ba mabe na bango. Tolandela. Bon, normalement eza vraiment na blocage té. Na koloba nanu ya bosolo. Ezali na blocage té. Parce que chef de l'État azana mutu ko bloquer té. Alors ça la maramunyo so namoni ezali avant nommer nanu premier ministre. Ezali toujours ka boyo blocage. Président de la République a go retrouver mboka oyo na niveau moko ya kokufa makasi. Niveau ya kuteli mboka oyo akoki kolala katala mwana tongo nommer n'importe qui andimi gouvernement bima ya ba n'importe qui.
gouvernement oyo fait bima il faut ça la gouvernement ya ba responsable c'est toyebi bango bien toyebi bango ndenge baza wana baza pona fachi wana fachi nde muto atiki bango soki lelo ke bapesi ordre pona bato wana donc moyen toyoka na bango yozala te eloko tozosenga na mboka oyo faut qu'il ezala tomoni idée ya président oyo abimi fachi aza na mayele ya bien tomoni alingi kimia na mboka tolingi babe kopelisa moto wana ezosala bien te ndeko na ngai tozosenga ke FCC bazala calme toyebi bango bacomportement na bango toyebi bango FCC bato ya Kabila bato nyonso basali na régime ya Kabila pendant 18 ans toyebi manière na bango na bacomportement na bango nde bakwesi biso lelo to se retrouver ndenge naza na âge ya 37 ans naza na musala te naza na eloko te naza ka boye tokomi na Kinshasa okuti mutu 70 ans 30 ans 40 ans azola na nzela aza na esi ya kovanda te eza mpo na intérêt ya bato wana bazotangisa bana na bango bazobimisa bango na mboka oyo bazokende liboso mpo na famille na bango nde ezokende liboso donc biso bakongole totikalaka boye tokosenga boye ndeko na ngai mboka oyo eza ya biso nyonso président Fachi alobaki te ke mutu nyonso azo mérité na Congo donc mutu nyonso aza na droit na Congo na mboka na ye tosengi Monsieur j'ai eu de pes milelo eza makasi pona combattante munene oyo atiki bango na kombo ya Monique Kitoko abundi kasi akoti te promise parti et zo bana en charge Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité Kitoko aza combattante mais aza pe maman parce que vraiment ba combattant ebele bazaki na moi espoir na ye liwa eza phénomène moko naturel moi to ko sila ngo musika eza phénomène naturel liwa ezali na niveau ya connaissance scientifique liwa ezali kolongola batu na mulongo ya ba population pour azana catégorie te ya solana bango donc mutu nyonso kokita na niveau na yo bosololi asekisi yo soyo koseka kotamboli ezala partout ndenge za wana combattant tokobenga ipo na cadre ya marche hein en tout cas banozana ba marche te gaz oyo gaz yepe amelango aotambola penza mama te mwasi te mobali kaka tokende alati pantalon ye wana tokende ndenge tokwea yepe atokweya donc en tout cas côté kuna qui combattante na ye eza ya solo eza ko kotata ya kobamba te ye penza la combattante et deuxièmement ndenge na lobaki na côté vie sociale na ye hein relation na batu na kata ya combat na kata ba combattant en tout cas maman sur l'architecte azana classe te ke bato likolo bien kaza likolo hein mais akitakana tina mutu nyonso azo sola azo seka opesi problème na yo à résoudre yango na niveau na ye na ndenge na ye pe apesi yo solution vraiment Kitoko y a pas un problème vraiment regret eza que aza mutu malamu. Non, bon, Koyeba comme tel, je ne connais pas qu'on a Koyeba, mais les alliés regrettables au père des combattants à Makassi, le pôle Monica Kitoko, tout ça là n'a pas marché, donc Azali moi na Massimoko, ya Makassi, courageuse ya Makassi, donc à Salim Moussala, ya IDPS, ti na souka dernière minute pour voir Yangoyo, donc c'est chez eux tenant, donc ça la passe, donc moi na tout déjà. To sali to tambola na marche to kenda bagaze betama lelo pouvoir yangoyo moto yeko kata na boye donc c'est déplorable donc sali biso pas si mingi aki moi si mobane na ta aki combattu pour la lutte asali makasi pour la IDPS asali ba kusen belé na IDPS asali pe aki abunda pe mingi na na pena na sango na uti koyoka ke ser na ngana ni Monica Kufi esali nga mabe makasi po aibi ko solo na ba jeune to bimana na ba marche belé awa to tambola na effort arata ba liwa ya ndenge na ndenge mais lokola nzambe azalaka maître ya vie ya mutu yende mutu asepeli kozwa bombo ina ye nyonso to pesi ka nzambe merci. Mutu
Mutuka munene ya masanga ekangi nzela ya DGC depuis 4h du matin. Ata mokonzi moko te ya ville ya Kinshasa akiti pona kofongola nzela batu ya pompage na ya mbudi bazangi nzela ya koleka na mituka. Lelo na 4h du matin, mutuka munene moko ya braliment ekwesi fufu masangu pe ekangi nzela ya DGC pona kokende na pompage. Selon ba témoin, mutuka munene elingaki ko virer mbala moko ba sac ekwei. Conséquence, nzela ekangami batu ya pompage na ya mbudi bakomi enclavé. Po 100 jours banda ekangama, nzela moko batikelaki bango yango ekangami. Pe batu tokutaki sur place ba expliquer. Tomi Tuni Sokivili oyo eza réellement géré totozela kaka gouvernement pour depuis unique nzela oyo ya kokende pompage pe mbudi ekangami ata mokonzi moko te aluki solution soki ezalaki tango ya campagne mais na ba candidat nyonso bakiti awa Kinshasa eleki partout. Beltesco a sponsorisé qui tournoi à boxe dénommé Bibotu ya Bondeko o ebundamaki na ba policier na ba civil na pavillon 22 na Fikine. Dieu maweja azala qui wana sur place. Tournoi à boxe dénommé Bibotu ya Bondeko ya ba policier na ba civil basalaki na mokolo ya samedi 25 mai na Fiki na pavillon 22 et salemaki avec un pacte pe idéologie mokonzi ya ba sponsor Beltesco azalaki présent population bayaki ebele pona ko soutenir ba boxeur pe ba répondaki présent pona ko soutenir ba boxeur na bango na koyemba kobina pe ko scanner ba cri de joie ba boxeur o ba participaki na tournoi bazangaki malobate ya ko s'exprimer esengo na devant micro na biso pe basengi na ban sponsor ba continuer ko soutenir bango pour box ya mboka na biso et kende liboso. Merci na ba sponsor soki bango te me makambo eleki ko intensate. Esa la biso bien le roi de la bango tozo mata pour to se pesa bango pour basi mabaya lisusu. Police la police PMT donc Nicolas toujours pas donc. Match avec le attaque boxer a fait de taille. Na expérience ndema moleki wana. Makuto oyo na ya briske na yeba gite na papa mukie na bunda komba na ko bakene na ngai ya bunda moya de fite sifa ba bakene na ngai ba continue ngate ya ona ko bunda na sepeli na bato ba pesinga ba badon oyo na ba prix oyo na sepeli memba na sima ba ya so ba se belé ba soutien ba soutenir bango ba manager ba ya so ba soutenir box pe ke liboso box na biso na sema classe ça pour ce moment et moi ta likolo ya on to soutenir bango na sepeli pe pesi merci mbote na docteur na maté a soutenir moi na tika moi na ita dans les moments là il va dans 3 jours donc fait na habité journal le tikali mémorial na vie na ngai donc ne na zabo ti jour na kufa journal le na trop bossa na honte soir pour ces alliés ba pesa biso chance opportunité en matasul kolari na ebisa ki bango soirée za remontada et za soirée magique benga ba tebele baya et belé va comprendre ki honte point le ki bomu to ina digital ba matela sali 1 mois 6 mois na matali kolari inte. Beltesco pona kosunga ba boxeur o ba participa ki na tournoi ya Bibotu ya Bondeko ya ba civil na ba policier bazwa ki charge ya kokabula ba produit Beltesco pe ba enveloppe na ba gagnant ya chaque combat libala ya Beltesco na bana ya kin mutu ya kokabula yango azate Kinshasa et l'équipe partout. Mutuelle de santé bonnes œuvres bazo pesa besoin de santé à partir à $5 par mois il y a souscription. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés
en souscrivant à partir il y a $5 par mois, il y a Pamba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église, ainsi que par responsable fidèle, école, ainsi que par responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Aux motards, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils ont une catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso, ils ont ouvert la maintenance, ils ont abonnement n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a Pamba par mois au Biki Silibotanayo ou éviter des dépenses improvisées paix aux 8 contrats. Il y a soins, il y a qualité. Pour n'avoir information, les canaux sièges et mutuelle de santé Bonnes Œuvres, na numéro 12, avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux yeux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, au Kotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599. 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. L'académie est déterminée à occuper bana bino na période oyo ya vacances. L'académie est un centre d'éducation artistique pour Nabana. Tola Kisarabana, kobeta piano, kobeta guitare, cours ya danse pezali, moi ba cours ya art autope sarabana, eza moi ebele. Mingi baboti balelaka, bana vacances, bazo sala eloko te, bazo telengana na babalabala, tolobi ke makambo wana esengeli esila, il faut échanger. Bana na vacances, baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya. Toza na cours ya guitare, toza na cours ya piano, toza na cours ya danse, toza na flûte, toza na dessin pe peinture. Dessin soki mwana oyebi kaza na talent à dessinera bien, akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture. Tobakisi pe po na vacances au génie en herbe. Génie en herbe po bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors cours topé sa horaire et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. So mwana olingo komisa mwana na yo ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 otindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Académie na centre culturel Boboto to la kisa bango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique to la kisa bango mateya
information ebele bakozwa sur Congo, sur Afrique, obetela nango génie en herbe. Et que ça là que mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala. Dès que okomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire. So pour boni koza na crédit à SMS T. Mais oza na ona ba méga. Wana oke na site ya Yula Academy. Eza www.yula na 2u. Yula Academy. yulaacademy.org. Ok kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo ba komi inscription. O cliquer na kati, o pesi na kati ya liste o mona na fiche wana o komi ba renseignement a mwana nyoso biso tokozwa ba élément na pe na sima to tindela o SMS pona o pesa yo horaire ya ba cours. Le 5 juin, journée mondiale de l'environnement, micro magazine KNB, et l'ingaki koye ba importance ya nzete l'environnement na biso. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité. Premièrement, c'était les osunga biso pour l'oxygène premièrement. Mon pepe malamu, o mutu akoki kokotisa na kati ya zoto na ye pour na kobimisa pe mususu. Alors mon pepe wana nde ezosala ke mutu azala na makasi, mutu azala pe na mutu na ye esalaka mwa bien. Pona nini po mopepe ya nani ya nzete dezo sala ki oxygène ya malamu esunga mutu. Nzete deuxièmement ezo sunga biso pona bakisi yo tozo mela. Ba paracetamol ezo wuta na nzete. Nazo pesa exemple ya nzete ya mangue. Soko ozui poso wana batuti yango bazo sala na nzete wana tangawisi. Tangawisi wana ezo sunga biso pona mukongo. Donc ça aide pour la vie. Ce qui te dit par exemple, nzete ya mbila. Nzete ya mbila ezo sunga mutu. Ce qui au lié mbila wana ezo sunga yo pona misu, guérison ya misu. Omoni ke nzete ezana importance munene na vie ya mutu. Elo ba liboso nzete abendaka gaz carbonique, amisepso oxygène. Ya liboso, ya bi baleza ba mbuba toliaka. Ana vraiment conseil na ko senga na batu nyoso bande konanga nyoso ba congolais nyoso. N'a pas compris exemple biso la lingua tant aux abats miké tous arabes nzete manga presque partout tous arabes commune mo babe comme ça commune ya salité poto ma ezobeta mbula mais les autres comment sécheresse les autres comment lingua mbula beti de kauki mais ok quand les arabes nzete zara presque chaque parcelle so mo nzete manga te okuta nzete avocat okuta citronnier okuta cocotier okuta palmier mais nyo solo comment le pango bateki le pango 4 morceaux nyo so tonga étage espace au chantier zate yango moni tout est commis déséquilibré par rapport au climat biso. D'abord oyo mutu nyonso atanga toyebi ke zilete d'abord rôle munene tozala na photosynthèse pendant la journée nzete ebendaka carbone ezobimisa oxygène tokomi na butu ekomi mpe absorber pe oxygène mais c'est très utile vraiment totia elikia na makambo etali environnement. Environnement qui dit environnement, tout le monde a banzete, biloko ebele onzamba kela. C'est très important que respecte tout le monde a banzete pour la biodiversité. J'espère que ça sera une bonne chose qu'on prenne ça banzete, qu'on peut que ça bateau bazo détruire méchamment banzete. Avant yo katanzete, il faut une autorisation na qui des doigts. Pour quelle raison yo détruire nzete? Dans l'état, c'était comme ça. J'espère avec Masura Mikolo, Yaya Fachi, j'espère que les choses iront en bon terme. Ma fille belé, comment on l'a mayaka na loketo, to ngaki toyeba, ronango ezalaka nini vraiment?
Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Selon ngai na sepelaka kuchona mayaka pour ça le tout bien donc ça tibaka nzoto nanga mokolo na mona oka bien quoi na mona ngosala nga bien so na la tona mona sala bien po ta so vandi c'est ou bien bima libanda omuna mwa harmonie mo boye yana sepela na préférer na lata mayaka akala ezalaka so boti mono zi singa ukangie lambati ukangie pepe se taille moni etika so mitu et tout monde ils ont développé so kina basinga to comme na mayaka monsieur mayaka yeke luketu mais comment makolo moni pour ba kingo comment ba nini to akazala nango déjà moi makaka moi ne singa loko to bitina kangeli été monsieur mayaka to bitina meta kalizaka ba bikila kila ezala biso kangi boye po likambo zo ote mais lelo comment nango Ponanga mayaka ejoaka barole belé na luketa ba jeune fille par exemple ba Swahili ba maman baloba que ceux qui balati sur mayaka wana ezaleti garantie pona libala na yo mobali ya boya yo te na libala azaka na yo mais pona ba fille mususu ezaleti esthétique donc pona ko attirer mibali mayaka ezana ba diversité beleza na batu mususu basala ngoka pour le plaisir ba bisusu pe ezana signification selon ba tribu na ba pa ndenga na yo kaka chez les Katangaises ezalaka garantie un peu sécurité pour le mode mariage mais ba misusu ba sepelaka nango seulement pour balobaka taille na bango etikala ba ataye munene mais taille neza dessiné ba misusu be ba komela ngona ba niveau mo pe ya boya kindumba ba genre mo boy donc c'est ezana ba diversité nango mutu na mutu azwela ngo na ndenge avivaka. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, ce sont nos points forts. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Maman Olive akendaki kotala famille ya comédien Mundweri oyo atikaki biso mikolo eleki sima bokotala extrait ya pièce oyo Roger Mundweri azwaki.
Yaya kobonga bapekisa bango. Kobonga ngane comprendre zaka misu makasi. Ndokite. Ndokite. Ah, uyo molo. Misu makasi ndokite na lemutu. Na lemutu te. Na yibi mutu. Yaya. Na poti maboko na pocha ba. Na fanda kiti na tali vina bite. Na kotikala na retard na kozala kasima batu te. Tala maka. Tam. Na kolinga mwana mwasi mo boy. Kitoko. Instruite. Makambo nyonso bien asalaka wapi na boutique nalingi ye pa lingi est-ce que namemela ye na kititre na ngai ya ki jardinier est-ce que wana libala ekokufa nango ekosimba nango te ye babasi bakoma kolinga na intérêt mabala nyonso ekoma business yaya natelinga bititre ya ki jardinier na ozanga mwana mwasi wana mwana mwasi na papa alinginga me na bina est-ce que so nayebisi naza jardinier na hôpital ekosimba te allez c'est un docteur. Stratège. Docteur. Vous comprenez les lunettes déjà, bah docteur. Lunettes. Ah, on a monnaie, on a coaché pour tout ça. Dans la sarana, il pense ah ouais. Afin de taler l'ongle, moi il pense docteur. À taler les lunettes, il y a pas docteur. Même si nous sommes quand les lunettes, il y a l'ongle ma bé. Stéthoscope. Microscope. Laboratoire. Tout donc ce qui n'a rien, moi il pense ah docteur. tokomi na suka ya édition na biso ya mokolo ya lelo ngai nazalaki na esengo ya koprésente yango kasi tika to souhaiter joyeux anniversaire na molandi monene ya magazine KNB ingénieur Jonathan Bokangi, longue vie à toi ingénieur Jonathan kasi bomosana te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso pour Kinshasa oyo et l'équipe magazine Kinshasa na biso